ebandeli ya programme na biso tikino suka ozala na biso elongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Okombo misatu ya bule nzambe tata nkolo Yesu tata molimo santu. Tokofongola mukanda ya nzambe tokotanga na Exode 21 à 17. Tokoleka na 12 préceptes ya lingomba na biso. Na suka tokosukisa na mukanda mukomaki Matthieu chapitre 22 41 à 45. Exode 21 à 17. 12 préceptes, Matthieu 22, 41 à 45. Tofongoli mukanda ya nzambe, mpe tokotanga yango kombo misatu ya bule nzambe tata nkolo Yesu pe molimo santu. Mutu ya makomi elobi mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali Yawe nzambe na yo oyo abimisi yo na mokili na Ejipito na ndako na bowumbu. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpona yo te, soki elingi na eloko na lola na likolo te, na se na mokili te, to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te, tokosalela yango te, po ete ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa. Nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino na libota na misato mpe na minei na ba oyo bakoyinaka ngai. Nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto ba oyo bakolingaka mosala na yo nyonso. Nde mokolo mwasamo ezali sabata epai na Yawe nzambe na yo. Na mokolo yango
bino bokanisi nini mpona Kristo? Azali nde mwana ya nani? Balobi ete mwana ya David. Alobi na bango ete mpona nini David nakosungama na molimo abiangaki nkolo na ye ete nkolo alobaki na nkolo na ngai ete fanda na loboko na ngai na mobali kino nakotia bayini nyonso na yo na se ya makolo na yo. Soki nde David abiangaki nkolo na ye, azali mwana na ye boni? Moto moko te ayaki kozongisa lisusu liloba. Mpe kobanda mokolo yango, moto moko te ayikaki mpiko penza pona kotuna ye bituneli mosusu. Tobondela. Okombo misato ya bule tata Nzambe nkolo Yesu pe molimo santo. Nzambe na ngai papa Simon Kimbangu kianga ni mokonzi ya milimo na biso. Limbisa mabe na biso, limbisa mpe ngai. Latisa biso molato po ete ya molimo esengeli eyebana pe na molimo longola biso bunzoto. Biso banso tozali na posa ya kobikisa matata. Oponi biso poto po ete tokoma na yo kino na suka. Komisa biso tina suka ya mateye na biso na kimia. Okombo ya tata mwana molimo santo. Amen. Okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Batata mpe ba mama totangi mikanda oyo bosili kolanda. Exode pona momeseni toyebi ke ezali kobima ya bana Israel. Tolobake bukoko ya bana Israel ndenge nini bakotaki bowumbu. Pona nini bakotaki bowumbu? Bakotaki bowumbu po bazangaki kotosa consigne oyo Nzambe apesaki bango, principe méthode oyo apesaki koko na biso Abraham pona botumbi mbeka. Principe wana ekokisamaki te na ndenge oyo Nzambe atindaki ye. Na makanisi na ye ya bomoto akanisaki ke lokola ndekeza eloko ya muke nasala na posa na ngai natumba yango mobimba. Or ezalaki principe wana te bapesaki ye. Nde libota ya bana Israel bakotaki bowumbu, toyebi ndenge bakotaki, ndenge babimaki, na suka balongi bazalaki mibale kaka, Yosua na Caleb. Nakati na mibeko na Nzambe alingi kolakisa biso principe na ye exact, mpe méthode na ye. Wana tokolobake mibeko ezali kotinda biso na kobanga Nzambe. Mutu oyo atosaka mibeko solo azali mutu ya mayele oyo abangaka Nzambe. Abraham pe abangaki Nzambe, mais tongo ye azangaki kokokisa principe wana seke mwa somo ya Nzambe elongwaki. Na mibeko tobeti kaka sete na mobeko oyo ya yambo. Okozala na banzambe mususu liboso na ngai te. Banzambe mususu yango Nzambe azali koboya. Po yo kopesa ye confiance te, ngai na kopesa ye confiance te. Ozali na confiance na Nzambe na yo oyo yo sambelaka, oyo yo bombaka, oyo yo salelaka, oyo apesaka yo nguya. Obosani ke nzoto na molimo na motema nyonso ewutaki na Nzambe. Nde Nzambe azali Nzambe na zuwa. Ye akopesaka etumbu na batu wana tina bana na bango. Tozala na bobangi ya Nzambe, tozala bana mayele, po ete Nzambe alingi banzambe mususu pembeni na ete. Na mibeko ya lingomba nde tokoloba tozwi mibeko oyo na 8e mibeko oyo elobi kosala kisi te mpe kokende epai ya nganga nkisi te. Batata mpe bamama. Soki Nzambe aboyi banzambe mususu, mutu oyo asalaka kisi azali na Nzambe mususu. Tozana bakisi ya ndenge na ndenge. Bakisi ya mbongo, bakisi ya domination, bakisi ya protection, bakisi ya kotanga, bakisi ya magie. Mutu wana asalaka makambo wana akotosa Nzambe te, akobanga Nzambe te. Nzambe akozala na kanda na ye, mpe akopesa ye etumbu tina 4e génération. Kokende epai ya nganga nkisi te. Yo yebi kozali na problème, nga naza na problème,
natiki nzambe ya bomoi oyo asala yo solution oyo ya kobundela yo okepa ya nganga. Soki nganga wana akutani na nganga muninga oyo azoboma bato akoloba verite te, akotia bino ba confusion. Na esika wana olongoli nzambe na yo na ebonga, oteye pembeni, ozwi nganga, oteye na motema na yo, akomi guide na yo, akomi conducteur na yo, okolongola nzambe confiance. Wana okobanda komona nzambe lokola azali nzambe na yo te, po ozali na bambalage na yo pembeni. Tokende epai ya nganga nkisi te, tosala pe bunganga te. Banganga baza ebele ya mati, banganga domination, tala ndenge mokili etondi, mutu na mutu azanaka mwa nzambe na ye oyo asambelaka. Totika makambo wana po tobikisama. Totangaki mokanda ya Matayi. Ye Matayi azalaki muyuda penza, mwana na papa Alafai, ye babengaki ye pe Levi. Ye azalaki mukongolo pako. Kasi nkolo Yesu aye kobenga ye po ete alanda ye. Atikaki musala wana, atikaki nyonso, alandaki nkolo Yesu. Nde aye kokoma mukanda oyo. Matayi mukongoli mpako. Biso nyonso to bosani te bakongoli mpako ndenge bazalaki na kala. Mukongoli mpako sango azana ndaku na ye ezali na nzala, azali kokongola mpako, akozwa yo meme mwa mutifi ya muke po opesa mbongo. Me Matayi amoni musala wana eza na tina te, atiki yango. Kuna balobi nini na liyangani ya bafalisai. Seke bazalaki na nkolo Yesu. Nde nkolo azwi maloba atuni bafalisai wana. Bolobi nini pona Kristo? Nkolo Yesu alobaki teke bolobi nini pona ngai. Alobi bolobi nini pona Kristo? Mutuna ya liboso. Ayeko bakisa azali mwana ya nani? Bafalisai bazongisi azali mwana David. Nkolo atalike réponse na bango eza kotengama. Ayebisi bango ebongo ndenge nini ye David tango azalaka na posa ya kosungama na molimo abiangaka nkolo na ye. Alobaka ete nkolo, olobaki na nkolo ete zala na loboko na ngai ya mobali, kinono okomona ndenge na kotia bayini na se ya makolo na yo. Bongo ndenge nini bokolobake nkolo Yesu azali mwana David. Mutuna wana bafalisai bakokaki lisuku tuna nkolo mutuna te mpe bazwaki eyano te. Etikali na bango point d'interrogation. Biso nyonso bana tata molimo santu mutu na mutu ayebi ndenge osalaki na kala, ndenge Matayi asalaki. Lelo tata Simon Kimbangu abengi biso toye kosalela ye na lingomba na ye. Totiki misala na biso ya mabe obie tozali na yango. Kasi mutuna ezali na tongo ya sika. Bolobi nini pona Kristo? Tata na ye nani? Kristo azali mwana ya nzambe ya solo. Azali mobikisi mpe azali nzambe. Tata na ye ezali Molimo Santo Simon Kimbangu Kiangani. Abotama na molimo ya nzambe ya solo. Tata na ye lokola azali mosantu, seke ye pe nkolo Yesu azali mosantu. Otala oyo ezali kosalema omboka nkamba kati na biso. Papa Jalungana atiki ebonga na tata na ye Molimo Santu. Nkolo Yesu akomaki kotuna bafalisayo mutuna wana, po mitema na bango ebandaki kotungisama. Mutu na mutu azalaki na makanisi. Bamususu balobaki azali mwana Maria, azali mwana Yosefo, ye asalaka mabaya, ye kutu azwa maki mama na ye azwaki nguya na Molimo Santu. Bazalaki na ba précision te, mpe bazalaki batu na tembe. Biso pe tozali batu na tembe kati na biso. Batu ba question ti lelo bazali. Ye papa Simon Kimbangu Kiangani aza koloba bongo azali nani? Ye papa Mfuma Mbanza azali nani? Mutuna eye na biso bolobi ye azali mwana ya nani? Mwana ya Molimo Santu. Molimo ya solo, oyo alobaka makambo ya solo, mpe mosantu. Tata ya nkolo Yesu ezali Molimo Santu Simon Kimbangu Kiangani. Ye mutu atikelaki tata Molimo Santu musala. Tokomona ka papa Mfuma Mbanza akolobaka oyo papa alobi yango nde na kosalelaka ebongo na ngambu na biso. Oyo papa Simon Kimbangu aza koloba yo na nga toza kosalela bongo ou bien principe méthode na ye toza ko dévier yango lokola koko Abraham a déviaki. Lobi kaka papa Mfuma Mbanza lobi na biso. Longa yango etelemi po tozwi mayele na biso totangaki tolingi totyango na place ya mayele ya Nzambe.
nzambe asali likolo mpese asali mai asali nyonso ingénieur abongisa nyonso soki tokowumela na bilaka po tozali comprendre te nkolo Yesu azali nani alingi nini posa na ye ezali nini tata molimo santo azali nani alingi nini mateya na biso ya tongo ya lelo tolanda principe méthode ya tata molimo santo ye wana tata ya nkolo Yesu asikisiki alobaka makambo ya solo mpe solo na ye ekotikala solo nkolo Yesu alobaka solo solo na ye ekotikala solo bango mibale bawutaki esika moko bazali kotambwisa biso na molimo biso mpe tozwaka biyano ya molimo tozwa makasi ya molimo nde tokobikisama totosa kaka principe méthode na ye po aite ye awuti na nzambe azali mosantu biso totambola pe na bosantu okombo ya tata mwana molimo santu amen otelema tusama sede towe na mumazulu nkumba kuya zitu soa kimfumu kia kukiza luzolo lwaku lwavanga mavantoto bonso mumazulu jakwetu kakwetu tuvana ilumbweki tuloloka mfuka zeto bonso betu tuloloka batu vidi mfuka kututwalani mumpuku munyeko utuvuluza mumambi kadi kiaku kimfumu yengolo yenkembo yamvu yamvu nkumbwa se mwana yitata mwanda velela amen nzembo kenda ngina saumutima me kadisalukia sekivwezo kanga kenda ngina de toi kenda ngina saumutima me kadisalukia sekivwezo kanga makantila sesemelungana makini tuwa umaokele kenda ngina za umuntima me kadisalukia sekivwezo kanga makantila sesemelungana makini tuwa umaokele seluilowa yeyeleka yase seluviluka lwasadila nzambi voke wa ukosi lwabungana funduso ifina mene seluilowa eyeleka yase seluviluka lwasadila nzambi voke wa uko silwabungana funduso ifina mene topesi nzela na papa secrétaire Munankumbwa se mwana ye tata mwanda velela unukia ya lumbukia makumole ye zole mungonde ya ntite ngonde ya janvier mvua mafunda mole ye makumole ye samba nu tulendi malongi tulongolo kwa mama Nzotondo Isakarine ya nuna munkwikizi évangéliste ya MSSK ye journaliste ya Ratelki
maloyenga tukubikiri munkanda miolo katutangidi wanzole wa mosi kapia makubolenzi le antiti nate kumienzambwadi ututangidi nsiku 10 ezole mya dibundu deto yefokole munankanda wa matai kapia makumole ezole nzila ya makumaya yentete makumaya ye mosi nate ye makumaya ye tanu lelo mokolo ya mine mokolo ya tuku mibale na mibale pona sanza oya yambo sanza ya janvier mubumu en koto mibale na tuku mibale na motoba jeudi le 22 janvier 2026 tolandi matei mapisamili biso na maman Nzatondo Izakarine Nzotondo Izakarine ya azali mondimi évangéliste ya MSSK pe journaliste ya Ratelki mate ya bongseli biso na mikana mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mukape tukumi bale nzela ya mboki nozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mukanda ya Matai mukapo ya tukumi bale na mibale nzela ya tukumi ne na moko kino tukumi ne na mitano. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Matthieu chapitre 22 verset 41 à 45. Tokei naba communiqué. Communiqué pour nabandeko na biso ya la grande chorale des dirigeants na lotomo ya papa mfumu wa Mbanza esengami na bayembi ya chorale des dirigeants les 4 camps, la section pe ba pèlerin to komisaka bakombo pona kokende na mosala na Kunzulu. Papa azali na posa ya 100 ou 200 personnes pona kokende kokata los oyo nyonso pe asepeli pona kokende kopesa tata maboko akomisa kombo na ye kuna na bureau ya dirigeant boye malamu na binoban signé le directeur national révérend Maloudi Mamfouana. Liyebis epai ya batata pe ba maman selo elongo moko pe na ba longi banso utana les 4 camps ya Nkamba section Nkamba ba pèlerin pe ba volontaire ya Luenda na Dungi ete tokolesa Mbanza omokolo mwa dimanche le 25 janvier 2026 ndenantina nango sengami na selo pe longi moko moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene botosi lekimbeka ya kutumba signé diacre Dievanga Mamfouana Alphonse. Lisanga ya ba époux pe épouse ya ba scout et bengisi balonga libanso ya les 4 camps ya Nkamba na liyanga ni monene ekusangisa bango mokolo mwa vendredi le 23 janvier 2026. Donc le vendredi le 23 janvier 2026 sime mabondeli ya tongo pelo kumu ya chef tigre féroce nantina ya kubongisa ba programme pe komilengele na molulu ya le 12 septembre 2026. Batombeli binoban soboyei malamu molonga ni mokote azanga signé maman Mbouyi Fabienne présidente nationale. L'IEBS n'a pas époux et épouse Nyons, il y a groupe Fluki sur les 4 camps, pe ba mboka lokola yanda, lukengo, pe ba mosusu, était programme ya bolesi dimanche le 25 janvier 2026, ezali kaka, yango to yebisi na ba responsable Nyons, ya ba camp pe na ba mboka, tout ça là, le nécessaire possible pour nous. Kongola biloko ndenge to salelaki dimanche le 21 décembre 2025 bisonio so ba épouse pe ba époux ya fluki to zala ya kobongama to mema kwanga fufu pondu mbala nguba eloko nyos oyo ekoliamaka eloko nyos oyo ekoliamaka ezanga te. Signé révérend Ijia Soneka, vice-président. Nécrologie. La famille de Papa José Uchudji a la profonde douleur de porter à la connaissance du public le décès de son fils aîné, M. Jean-Pierre Ilonga Uchudji,
membre du groupe MSSK. Le décès est survenu dans la nuit du samedi 17 janvier 2026. Le corps du défunt est actuellement conservé à la morgue de Gombe Matadi. Les dispositions relatives à l'organisation des obsèques feront l'objet d'une communication ultérieure dès la finalisation du programme officiel. En cette circonstance douloureuse, la famille sollicite le soutien moral, les prières et la solidarité de tous les proches, amis, connaissances et fidèles, afin que les différentes étapes du deuil et des obsèques se déroulent dans la paix, la dignité et le recueillement. Que Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa grâce et sa consolation, accompagne la famille éprouvée ainsi que l'ensemble des fidèles. Signé pour la famille Papa José Ochuji. Biso Libota, Biso famille Makumaya le 40, musicien Faki Nkamba, Papa Nzeza Nkanu, Maman Selo Nsona Ngemba Mukibula, Papa Papi Mbaki Mukikoka. Tozali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba pe bayebani liwa ya leki pe mwana na biso na kombo ya Maman Patricia Nkuka Lukuzi moyembi na koreki Kinshasa. Ya kufaki omokolo mwalondi le 12 janvier 2026 na ngonga ya 16h nzoto ya mawei ezali na morgue ya hôpital kimbangiste ya Kimbanseke kuna na Kinshasa. Programme ya Bukundi ezali boye. Lobby vendredi le 23 janvier 2023 nzoto ekobima ekokomela biso na mboka Lukengo. Nzoto ekobima donc na morgue pe ekokomela biso na mboka Lukengo. Samedi le 24 janvier Bukundami na mboka Lukengo. Sango eye ekomela lingomba mobimba pe bayembi nyonso ya koreki Nkamba. Yango pe ekomela na kanda Kisenga, kanda Mpalangatadi, bandeko ya les 18 villages ya Zunga, lingomba ya Tata Molimo Mosantu, ndeto sengi lisungi ya mabonde, lisigné Papa Diacre Nzeza Nkanu. Famille Tata Diakusala Alphonse, pe bananaye Tata Dialungana Diakusala Prince, na Mama Luzayadio Diakusala Luzalu. Bazopesa programme ya bobimisi nzoto ya mama na bango, Maman Nsona Marie Yazalaki Moyembi na la grande chorale dirigeant. Programme ezali boye lelo jeudi le 29 janvier matanga ya suka na ndako na bango na Camp Kipaku, c'est-à-dire veillée mortuaire. Vendredi le 30 janvier bokundi ya nzoto na morgue ya Gombe Matadi pe bobimisi ya nzoto na morgue ya Gombe Matadi pe koya na Lukengo. Samedi le 31 bokundiami na Malita ma Ngombe Kinsuka de bango pe basengi lisungi ya mabonde, li signé pour la famille Papa Diakusala Alphonse. Tokei na kupesana mbote faki omilenge. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya Papa Nimi Nsasi yazali mondimi ya Église catholique auti na Boma. Attestation pour non kimbangiste ya Papa ya Maman Bakana Merveille ya auti na Brazzaville azali mondimi ya Église évangélique au Congo. Recommandation ya Maman Bakana Reine yepe azali mondimi ya EEC auti na Brazzaville. Sikanyon subuzwa mibotelema tukopesa bino mbote faki musique.
topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bilo fanda to yamba kipe mbangi bandeko na biswa kimbangiste kimbangi ya mama Nsonga Mwasa yazali flûtiste ya utina paroisse ya Kimbanseke kimbangi ya papa Bikuma bienvenue Serge ya utina ngambio la base kuna na Brazzaville kimbangi ya papa Mvioki Luzolo yazali membre ya MSSK utina paroisse ya Kimpese kimbangi ya mama Betiwami Josephine yazali moyembe na jeteki utina kan Lufungula kuna na Kinshasa paroisse ya kan Lufungula kimbangi ya papa Raphaël Gomes yazali mondimi utina paroisse ya Oji ya Enda munisipo ya Oji ya Enda kuna na Luanda kimbangi ya papa Kayembe Kimbangu Simon yazali secrétaire général ya ASKI utina paroisse ya Masina Kimbangu kimbangi ya mama Luzolo Lucie concierge yazali moyembi na jeteki utina Brazzaville kimbangi ya papa Manzambi Tongo ilamu bandeko balandi ya presque Nkamba officiel. Lelo tozali bongo jeudi 22 janvier 2026 uton Nkamba et Luselem Yasika. Ndenge ezali momesano tokokotaka na tempelo na ntina ete ya koyokamba te ape kozwa nguya o tokotambola na yango mokolo mobimba na yango toteyamaki epai ya momo Izakari Ndotondo ye azali bongo évangéliste na MSS Nkamba pe journaliste na Ratel Kinkamba atangeli biso mikanda miye ya liboso abandaki bongo na Exode 21 à 17 deuxième livre na ezalaki bongo na Matthieu chapitre 22 verset 41 à 45 mama ya likambo tolanda principe ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kibon Kiangani po ete tokoka kobikisama tozala bongo bana ya botosi totosama tata molimo santo azali kotinda na biso bana na ye na yango na nsima ya salutation tokobima bongo libanda mpona kotelemisa bendele ya tata mokonzi ya bule na yango totiki bino na bilili ya presque Nkamba officiel. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup na bino fanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bien papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso Matei bapesi biso na tongo ya lelo jeudi 22 janvier 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te.
misala kati na Yelusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Na banza lobi tolandaki message ya tata ete tozala bana ya botosi, surtout tango bapesi biso malako to instruction to landa ndenge volonté ya Nzambe to volonté ya mokonzi ezali to misalelaka te kasi tosalaka nde volonté ya mokonzi. Na banza biso tozalaka deja bana ya botosi, bana matadi oyo tovandi na nkamba tobosana te ete milulu mia le 3 février 2026 ebelemi fete oyo bandeko na biso ya komini ya Nzanza ya Matadi pe cellule Afrika ya komini Kimbanseke ya Kinshasa bayelaka pona oyo etali carte d'Afrique awa na nkamba nde toyeba deja kobongama malamu pona koyamba bandeko na biso. Groupe de volontaires kimbangistes, GEV qui en sigle, biso pe tobosana te ete date na biso ya le 12 février 2026, date oyo mbotama ya papa Kisolokele Charles Daniel, premier fils ya papa Simon Kimbangu, pe premier volontaire ya lingomba na biso ebelemi. Biso pe ba volontaire bisika nyonso tozali to yeba deja kobongama na tina ya bosombi bateau de pêche ya biso batata nde présidence générale ya apaki abongisi ntinzani munene na mokili mobimba vendredi le 30 janvier 2026. Batu na batu toyeba komibongisa pe contribution na biso ya $5 tobosa na pe yango te topesa na esengo nyonso pona kosilisa biso nyonso bandimi ya nkamba toyebi ete lobi mercredi toyambaki mokonzi munene awa na kati na Yelusalemi, mama ministre nde bozongi na ye ezali lelo. Alors na 10 heures ye mama ministre akozala na séance de travail to masolo ya mosala na cabinet pe ba technicien o tozali na bango awa na nkamba nde sima ya masolo na bango ya mosala nde bozongi na ye. Tina wana esengami na biso nyonso ndenge toyaki koyamba ye tomata pe lisusu ebele po ete toya ko assiste retour na ye. Donc biso nkango pe faki po ete toya ko assiste na retour ya mokonzi mise en place ekozala à partir ya 11 heures. Tozali deja zinga ya résidence po ete soki kaka basilisi séance de travail oyo akosalisa mbala moko bakei na bango na banza ndenge toyaki kosepelisa ye na boyei na ye toya pe kosepelisa ye na bozongi na ye. Banza pona tongo ya lelo tosilisi boye na maye o tozalaki na yango na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa.
musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye sedeto tata mfumu wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 na telumbukia unu tata mfumu wa mbanza vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi di salukiani na kekete bonsu muka sisulu akyo yani inkengili a Yerusalemi tungisi yenviengisi a Yerusalemi yani mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizike tata mfumu nlongo mfumu di bundu tangu za onsu bukena wabinda mamukuma ya kisalo tulombele kwa sedetu wa tutela mana beto bana to kuvana kiambote faki Bika tukubike no moko tovana sedeto kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuanda tulombele nkunga yesambukele 6 avril kwa faki yesedeto sikatufokulila samu tusungidiri yavuvamena
muzengu kyame enzilange unzambi tombanga enzabyame upuluza umompela pasi zituzongerere yabo bamera muzengu kyame enzilange unzambi tombanga enzambyame sefukamene pasizamenge iyezeyezo undoroke mumambi mamo imfumo yasikira munzu wako yavelela undoroke mumambi mamo imfumo yasikira munzu wako yavelela enzambyame sefukamene pasizamenge iyezeyezo undoroke mumambi mamo yemfumo yasikira munzu wako yavelela undoroke mumambi mamo yemfumo yasikira munzu wako yavelela. Tusamba mukumbwase ye mwana ye tata mwanda vilila lumbu kyaki kya le 6 avril boso widi muketo dilu munkunga tata nzambi mutomsa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana ko Yesu Kristo mpasivomala wa wana minda betila fumoti Yesu Kristo ingeyebu azola vulu za muntu watambudila lufu wa lwantsoni ye wakoma vananti kumosi yemivi ndumosi ubaotoma kusevila kansinge wakavutula dimosiko kadi wazola vanga kakamala uzane esedi yako kadi muntu kafetivutuka kala diaka munanti meno mumu maonsono mavangama mukuma kebeto bambi tutomini dioza yavo ngiyezolele vutula beto bantu tuakala ya kuvaki mosi koko ukalanga kumosi ye banlongo mumvutuka kuzulu wasonga makala yako kwa balongo kibako wabasonga yekitola bampakanu seminkwikizi mwanda videla sika kulumuka yesika kala yeno kansi kalukunza yako mpova zenu mumunkanda moyo tumuina ngazo mulumbu kyaki kya le 6 avril tata nzambi fumoti Yesu Kristo yinge tata mwanda videla tuzidi voto na bavila vana mesomeno kadi tuvanga manembulo zolanga tufusanga sadi bino ntoni kadi tuvuezanga malakanikina tufuka mene vana malumino mpasivota mona nlemvweno tutone nimbizeto kadi nzaya mvimba niku niku mpasivota tezazaya ngeye kiti unani utuvisisa kadi beto zai wakimwana kaka mukuma kembizeto bivuku bitosakidi lufwa bimbevo zimvita nsatu yema mpila mumpila diaka beto katone etinu kyankakako nge kaka yesua munukieto lututanina kadi tukondolo wankaka lenda kala kimpovila kieto valwena lutu sundisa mumvita zene yeto vanza sima di luketu enfumu utari ni masumu metoko kadi tuze diovonge fumoti Yesu Kristo diwafila vananti mpasivo beto toabika bana banzambi tulombele luvuva munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania ngebu avuva kava sala tadi vanantandwa tadi diandiko dialembo kunkulwa tumwini vondambu zankaka munza zakinu kaka muna wisaki abatu bankaka muna luvuvamu yambula wabasodela kimpovila mpasivo mukubadi atisa kadibu tumwini vo menga mabantu maidi kidika la zinga vana mesomaku
muku makekisola nto adisi idiode yampasi beni dakiadi mpe kadi bubu bafeti kutunwanisa beto ebeto tonavonda sana tululombele luatu kati dila mo maontono mpasi woluvuva muliza munza ya mvimba mpasi wa makanda yesindinga mawizana imomo tuziyekola kabene banlongo mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vile Nzambi nzengyankanu muna wantu wationa Diano dilanga ike konka Nzambi zodiaso kami Kweza ke kweza ovanza Kwandio nawe nayompasi Muna wa ukariri la Wakuyanda langa kape Nzambi zodianciona Oyanda langa mosivana bena Omfalai soya tololo Kansi wavumbula kayo Kanavoa tubekangwa Kansi Nzambi kekangwa ko Karinza biwaseroka Kwaye toa Amen. Ensambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata Nzambi wase yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuka yako yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen.